Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc aujourd'hui, on a signé un partenariat avec la ville de Kinshasa pour l'exploitation et la construction de ce site de Pont-Gabi. Le gouverneur de la ville pour leur expliquer la motivation, les raisons fondées de cette décision. C'est à l'issue de cette rencontre qu'ils ont finalement compris que toutes les informations erronées qui étaient distillées dans l'opinion n'étaient pas vraies. Alobi ba senir na nuzando balongola bosoto yango ba décréta ki journée à samedi dans la journée à Salongo. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae.
On va montrer ici, c'est... On est en bas, au rez-de-chaussée. Bourgeois et de droit congolais. Nous sommes implantés au Congo depuis 2015 et sommes spécialisés dans la construction et tout ce qui est rénovation d'habitation. Et aujourd'hui, vous êtes... Donc aujourd'hui, on a signé un partenariat avec la ville de Kinshasa pour l'exploitation et la construction de ce site de Pongabi. Et à part d'abord ces sites, est-ce que vous avez déjà l'expérience sur le terrain Ici au Congo, oui, nous avons fait, pas avec la ville, mais nous avons fait beaucoup de travaux en privé. Donc on a fait des constructions sur Kinshasa, des rénovations sur Kinshasa. Donc nous, on travaille sur le Congo depuis 2014. Alors combien d'appartements, combien de maisons ou appartements construisez-vous sur ce site? Alors ici, on va construire 50 blocs. 50 blocs, chaque bloc représente 2 appartements. Donc on le voit là, on peut le voir là, on peut le voir là. Donc un bloc aura à chaque fois ses places parking, une terrasse à l'avant, une terrasse à l'arrière. Aura 3 chambres, un salon, salle à manger, une cuisine équipée, préhabitée. Carrelage, tout sera fini. Et qui seront les bénéficiaires? Tout Congolais, tout Congolais, tout Kenya qui peut acheter pourra acheter. Et c'est à quand que ça pourra être ouvert à l'achat pour le public? L'achat est ouvert là, puisqu'il y a certains bâtiments qui sont déjà vendus. Donc les constructions se suivent. L'objectif, c'est de terminer tous les grosses œuvres, c'est-à-dire les constructions brutes avant la fin de l'année. Voilà. Que nous venons lancer à l'opinion, cet accompagnement aussi des médias, c'est parce que vous êtes sans ignorer que le 11 janvier, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait pris la décision portant fermeture du marché central pour des raisons d'abord d'assainissement et ensuite de réhabilitation. Cette décision du gouverneur est allée dans tous les sens. Plusieurs personnes ont interprété ça à leur manière. Les personnes de mauvaise foi ont distillé certaines informations erronées qui a fait qu'il y a eu des remue-ménages dans l'opinion au sein de la population, principalement dans les milieux des commerçants, vendeurs du grand marché notamment. Ils pensaient que le grand marché a été vendu à un expatrié, alors qu'il n'en est pas question. Alors, les syndicalistes qui sont donc les porte-voix des commerçants ont été reçus par le gouverneur de la ville pour leur expliquer la motivation, les raisons fondées de cette décision. C'est à l'issue de cette rencontre qu'ils ont finalement compris que toutes les informations erronées qui étaient distillées dans l'opinion n'étaient pas vraies. Et c'est ainsi qu'ils ont eux-mêmes pris l'initiative
de pouvoir accompagner le gouverneur de la ville à travers son programme qui est Kinshasa Bopeto. Vous savez que l'état du Grand Marché, cet ouvrage qui a été construit depuis déjà 50 ans, se trouve dans un état de délabrement très avancé, les toilettes hors d'usage. Bref, les mamans vendaient dans des conditions qui n'étaient pas hygiéniques, dans des conditions très insalubres. Et il était donc important que les commerçants puissent transmettre ce message, donc les syndicalistes puissent transmettre ce message aux différents syndicalistes que nous devons adhérer à la décision du gouverneur de la ville. Et vous savez, l'actualité oblige, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a mis en place en fait l'union sacrée, qui veut dire tout simplement une autre manière de diriger, une autre manière de vivre dans les différentes couches de la population. Et ces commerçants, ces syndicalistes ont décidé de mettre sur pied aussi l'union sacrée des syndicalistes et commerçants du Grand Marché. Une façon pour eux de dire que nous adhérons à la vision, à la décision du gouverneur. Et ils ont voulu marquer cette journée par le Salongo, parce que tous les samedis, depuis le lancement de l'opération Kinshasa Bopeto, tous les samedis, c'est un jour de nettoyage, c'est un jour de salongo général où les magasins s'ouvrent à partir de 10h, 10h30 pour laisser le temps à chaque commerçant de nettoyer leurs déventures. C'est un message et nous ne sommes que fiers de pouvoir comprendre et voir que les Congolais, les Quinoises et les Quinois commencent à adhérer et comprendre cette décision qui est salutaire pour toute la ville. Vous êtes sûr? Certainement comme moi, déjà le Grand Marché, les 9 hectares du Grand Marché sont clôturés par une palissade. Donc ce qui veut dire que, comme on dirait en anglais, don't cross. Donc personne ne peut y entrer. Et ceux qui étaient là la semaine passée, les journalistes curieux sont entrés à l'intérieur et ils ont vu tous les engins, les tractopelles, les camions, les différents tracteurs qui étaient sur place en train d'évacuer les tas d'immondices. C'est le travail qui est en train d'être fait, qui constitue donc la première phase de la décision du gouverneur de la ville. Et dans les abords du marché, ce qui est aussi très important, c'est que les habitants, les riverains aussi, ont emboîté le pas et ont pris des balais pour nettoyer aussi leurs déventures, parce que vous savez que toutes les avenues qui sont aux abords du Grand Marché sont en fait des avenues secondaires qui permettent la respiration des grands axes routiers. Donc des grands axes comme Kassavubu, Willery, mais avec l'encombrement, parce que ces avenues étaient transformées en marché, ces encombrements ont fait qu'il y a trop d'embouteillages autour du centre-ville. Alors l'objectif du gouverneur de la ville, c'est de dégager aussi ces avenues, les réhabiliter et que chaque magasin puisse entretenir aussi sa déventure, reprendre la peinture, mettre des poubelles au devant de chaque entrée pour que quand même Kinshasa soit cette ville digne de ce nom. Vision ya mokonzi ya ville à Kinshasa. Monsieur le gouverneur, on a kopesa zoto kolongono na baimboka oyo yazali kokamba. Yango alobaki zando e bosoto mingi. Aboyi population na esa mosala eteka na kati na bosoto. Ebongi malamu zando ekangama. Pe batonga zando oyo ya sika ekozala standard international. Bobimaka mboka bato mindele bomonaka bazando na bango. Ndenge tongami tolulaka. Lelo mpe bango bifo alula ya biso. Na yango asepeli mpe amoni ete kolela eleki. Lokola likambo yango eza ya bosoto. Alobi baasenir nanu zando balongola bosoto. Yango badekretaki journée ya samedi ezala journée ya salongo. Salongo wana ekopermettre ete kolongola bosoto nyonso ekopesa typhoïde na baimboka, ekopesa corona na baimboka, ekopesa maladi ya ndenge na ndenge. Atindi baimboka baya kobongisa ezali bakanisi malamu, vision malamu. Ebongi malamu, ngai lokola nayebi eza musala ba syndicaliste na bino. Mais le Coran est responsable en maintien de l'ordre public. La carte de marché central commandant en place, la Lingui, bon Sunga, bon soutenir vision à Mokonzi à ville pour que les gens de la CENI, bon s'entourer l'ongwa, qui miezala, quand on dans la carte, ma magasin et pour moi, ma boutique, besoin de compte à consommer biloko, la carte n'a pas péto nyoso. Et bon, madame, dans la vision de soutenir, on va dire que le banine, mon collègue a pas son nyoso. Et là, comme magasin va fumer matin, boutique va fumer matin, mon temps qu'on pose dans la zone de thé, 11h30.
ngonga ya salongo ekosila ntango ngonga wana ezali nanu kosila te eloko moko activité moko ekozala na zando na les environs ekozala te parce que ezali mpona intérêt na bayimboka mpona intérêt na biso moko bokono ekoboma bato ntango ekoboma bato babindele bato ebea baaye l'état azalaki irresponsable donc l'état na biso azali l'état moko responsable alingi mboka na ye mpe alingi peuple na ye peuple na ye ezala nzoto kitoko yango bamesure nyonso eza kokambama eza kozoma na mokonzi ya ville ya Kinshasa monsieur le gouverneur pour que ye mpe bakonzi bamona ete aza kobatela bana ya ville ya Kinshasa bana ya engumba ville ya Kinshasa malamu tosunga ye na vision wana esika ozali olobi boye bosoto eyi malamu te ata ntango abengaki biso epai na ye mpona kosola na biso mpo tata nyonso asololaka na bana na ye ntango aza kosola na bana na ye aza kopesa badirective na ye ata na ndako soki boyi koyoka oyo papa alobi okobima mwana mabe mwana rebele bopeto oyo ye azali kosengela biso ezali intere na biso moko ye alingi biso peuple oyo aza kokamba tozala na kati na bopeto tovivre na bacondition malamu bamaladi elongwa na yango apesaki mituni alobi ete esika ozali bongisa tya mwa couleur na yo bongisa esika na yo lomande ezali soki osali te lomande ezali na ntango akala ezalaki boye te ezalaki kaka lekaka nga lomande mais pouvoir oyo ezali ya peuple pour le peuple elingi peuple et d'abord le peuple yango balobi sensibiliser bato na yo bayeba ndenge mokonzi ya mboka apesi vision totambola nsima na ye tosoutenir ye na ndenge wana kanga boutique kanga boutique ekisa yo ekosila kanga boutique yo olingi kaka bakanga yo futa lomande donc ntango sensibiliser bino lelo bana ya nsima tokokanga longola biloko mama longola nzela tika basala salongo mama kanga biloko na yo longwa tika basala salongo mboka ebonga sunga mokonzi ya mboka na vision ya propriété ya marché mpe ya ville ya Kinshasa papa kanga boutique kanga magasin na yo noki mobeko eza mobeko ifo kotosa mobeko mboka bakonzi baza mpona bino pouvoir eza ya peuple pour le peuple d'abord mais peuple wana ifososa mibeko ya mboka asunga bakonzi baresir na vision ya kobongisa mboka mpe ofere developpe mboka na biso kanga magasin na yo baya si moko futa lomane tya couleur na mire na yo ya magasin ya boutique kanga yango complètement lelo tozali koafise bino lolenge bakonzi balobi solola na bango bayoka oyo bokonzi asengi vision ya bokonzi aza na posa ya konyokola peuple te mpo bino nde bovotaki ye na assemblée kino akomi bokonzi ya ville ye alingi bino mingi bino mpe bolinga ye osoutenir ye na vision na ye pour ke makambo etambola malamu. Segundo, tozalaki en union na basyndicaliste oyo kala bakomprenaka vision ya gouverneur Gentilini Bilambaka te en rapport ya fermeture ya marché central. Mais lelo loko bakomprendre ke esengeli na biso esengeli na ville azwa wenze oyo ya kitoko oyo kozala ete soki bapaya bayeba mona quand même que toza na wenza bien oyo kozala ete obimi na ndaku oye na moto na yo to na mutuka na yo place ya parking ezali au garé okoto sombi biloko na yo obimi okei yango wana omoni biso tozo sensibiliser puis tozo sala assainissement oyo nyonso bomoni ba tricycle oyo ezali ba tricycle ya commune ya Kinshasa tozo travailler en partenariat na ONG Interaction bango lora bayebi gestion des déchets intégrés bien bango nde baza kosunga biso mais ba partenaire na biso pe batiela biso maboko nde tozwi ba tricycle oyo nyonso tozo kabola ba sachet na chaque magasin na chaque parcelle makambo etali po bwaka ba salité libanda esili ozwi ba salité biodégradable c'est-à-dire matembele pondu Thomson fufu lipa otiango na kata sachet ba plastique ba carton otiango na kata sachet pembe okangi biso to tolekana tolongoli yango opesi biso 1000 francs tolongoli yango opesi biso 1000 francs biso toke bwaka donc c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Pour les commerçants oyo bazo continuer ko résister na décision ya fermeture ya zando okoloba na bango. Te résistance c'est Cécile. Ba ko kali sous parce que
va comprendre. Et puis l'État sera l'État. L'État sera lobby auto sakaka. Et puis va comprendre que ça pour bien na bango. Totindi bango ba ke na ba marché provisoire auto sali. Marché à Kabinda ezali marché oyo ya ba mama pe ba papa ba tekaka tombola boaka la friperie. Na marché à Kabinda. Marché ya place de la voie oyo ezana Itaga. Ezali pona bato ba tekaka ba bijoux, ba tissage, ba fantaisie, to pe ba mèche, to yimpe wa kabelo eza wana. Bato bilo a rolia. Totindi bango na Wenzara ina Lingwala. Bato mususu o batekaka ba divers totindi bango na marché provisoire Kalembelembe na Lingwala. Et puis tozo continuer pe ko construire marché provisoire mususu to ba na construction ngo lobby na rail entre Wileri na Wangata. Tozo tonga marché mususu wana po bato mususu ba kende kota. Donc bato baza la calme. Gouverneur Jean-Tini Ngobila aza makanisa kitoko po na ville na biso Kinshasa bopeto esengeli biso nyoso to tia maboko po ete Kinshasa ngenga. Beaucoup na biso ke za marché provisoire. Ils ont construit en matériaux durables. Tout le monde a na batol pour esipa ba intempérie. C'est juste par le souci il y a qu'on relocaliser batu oyo ba outil marché central pena ba auto zolongwa na ba Itaga. Avenue le roi Itaga et bandi na Barumbu et Koti Kinshasa et Kati City et Kena Lingwala na 24 heures. Bon moi te za route mora désengorgement ya malamu. Alors auto zo la solution palliative. La solution définitive est qu'il tant que il y aura au moins 60 000 places. Donc le problème sera résolu dans peu de temps. eza eloko ya kombote na liboso eza eloko ya kochange te tokoki kochange te meme na kati ya bible bato nyonso bazalaka pour Jésus te bo baboyaka Jésus bazalaki mais lelo moto nyonso akoma fa na Jésus biso tosepeli na eloko oyo papa Jean-Tini ayaki kosala mosala ne akini bopeto toza na esengo nango yango moni tomoni keloko tokosoutenir te tosali bapolo oyo ye na mokonzi ya mboka tosoutenir na maloba ne na misala ne asalaki te mpo na bato baye koteka bakotosa mpo ape nzambe eza mobeko mobeko esi ekwei mutu nyonso ifa tosa yango ya kobongisa ye apesi mobeko ya koboma te ye apesi mobeko ya kobongisa mpo tozwa bamaladi te tozala bien abongisela biso zandu abongisela biso ville ya Kinshasa yango lelo tosalaki salongo tozala bakombo tokombola na porte ndako oza salite ebongisa na lopango na liboso ya lopango eza mpo na zandu te partout na liboso ya ndako na yo partout na balabala kolinga totia bosoto mpo na kini bopeto eza mpo na ville ya Kinshasa Les alliés partenariat entre MH Luxembourg, de Busso, dans la ville-province de Kinshasa. Alors, tous autres ont des logements sociaux. Awa. Tous ont 50 appartements. Dans le site Oyo. Donc, dans chaque appartement, tous ont 3 chambres, 2 salles de bain, un WC visiteur, et un salon, salle à manger et une cuisine équipée. Voilà. Et dans chaque appartement, vous avez un espace. Dans un espace, il y a au moins 3 véhicules. Et puis, dans Sima, vous avez un espace. Bosso peut vous avez un espace. Et aussi, la délai nini banda ko nyoso ko bato ba ko kokota. Ezali kino nyoso oyo azana mbongo na ya koki ko so yango to ezala catégorie kaka ya bato. Non, kino nyoso oyo azali na makoki. Bah bureau na biso ezali, ils ont ouvert. Et puis on va parler de ça, c'est pas un problème. C'est pour toutes les bourses. Les Japonais tout nyoso. Bazo loué to non, Kosomba. Kosomba. Et aussi la nyoso environ 2 ans.
à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du monde.